musicale nous impose de vous informer, vous chers abonnés, chers internautes, ainsi que nos frères de la diaspora. C'est votre humble serviteur Dan Mosengo, toujours à la présentation de cette très belle émission, avec toujours le même équipe technique. On ne change pas, l'équipe qui gagne. Bana maïli na bana maïli so basangani basala ke loko moko ya maïli. Mon équipe technique est composée de cette agence Libota Centrale chapeautée par Derby Penani. Aujourd'hui, je suis avec Benny Mafouta, le king de la réalisation, que je tiens à saluer derrière la caméra. Salut à vous tous qui m'avez donné vos oreilles pour vous informer. C'est moi, votre humble serviteur Dan Mosengo, dans cette chaîne Congo Source Télévision, une chaîne pas comme les autres. Je tiens aussi à remercier directement celui qui donne ce moyen Angers, afin que l'information puisse vous parvenir d'ici et là, là où vous vous trouvez en Europe, en Asie, ainsi qu'en Afrique. Lui, c'est Midemboni, l'homme qui est plus fort que la coalition FCC Cash, l'excellence qui produit l'excellence, Mokonzi, le king Midemboni. Je tiens vraiment à lui remercier. Aujourd'hui, je reçois pour vous Chinois, c'est l'un des poulains de Binafilé, l'élève du maître. Avec lui, nous allons parler de l'élève du maître, nous allons parler de l'actualité musicale en général. Nous allons vraiment balayer l'actualité musicale. Avant de commencer l'émission, je tiens vraiment à saluer Trésor Ntilou, le banquier riche. Je tiens à saluer Trésor Ntilou, le banquier, ainsi que celui que Papa Chéri a dédicacé. La taille, l'élégance qui trouble les femmes, lui Anna, mon vieux Goliath dans France, Missika Azali, n'a pas si mbote. Pour ne pas beaucoup parler, commençons l'émission proprement dit. On est vraiment dans l'espace. Je me retrouve là où Bina Filé répète, tous en a à maison. Je me retrouve, il y a maman Mimi Kumbi, Liam, Tayambi Bicho Lelo, enfin que tout ça la émission qui toque Oyo, Potebino Banso, Bosepela, Makas, le bandali solo n'a invité Nabiso. Bobo Sanate, vous cliquez. Abonnez-vous, vous chapez côté clochette wana, afin que l'information solaire et kokota vous allez très bien informé. Yangande quoi, Azila Karawana, Libanga Sukande Zala Lengi Mingi. Bonjour Chino. Ouais, bonjour Dan Mosengo. Bonisan. Ouais, Kitoko, on a pèse na profiter pe na pesa. Ba tout ba tala biso na moment où ba salutation. Nga za bongo danseur ya bina filé. Comme on a chinois donc. L'autre photo ça là déjà. Déjà là. Tout ça, jamais la action. D'abord, merci Ndingo Ndimi invitation. Et vraiment plein de répétitions. Ndimi au tourné émission. D'abord, banani bazaki ba idole na yo. Na musala danse au lieu za chanteur mbamo pona musala ya danse. Banani bazaki ba idole na musala. Ouais ba idole baza. Dans nga mingi ko bina ya mado, abina pas faire. Surtout yena wenge, na nga ko bina pe ya chinois. Il y a na wenge BCBG ba danseur bazali pas ko na biso Félix Oise ko ba danseur bazali basala musala bango bien tout bête skoli solo ya moi parcours na omuke avant za pas bien affilé au banda parcours musical na yo ngapena orchestre wo ebimisanga na TV na opesa yemba mombote bozaka bose bulemi ya ko bien ya kutumba ye mutasala ke ngai danse na ngeza ki na moya ba feti ya ba quartier. Mais muta pesa ngo mwa valeur ke ebima na TV za pesa ka bose toto binaka na lengo na salaka ba blongo ko ba pululu bato ba we ba sukli pango ba serve ba mona mamna olo ba bon nga na banda kaya wana après na ekolongwa na esupa le bogar to saka na génie ka kindoki premier génie ya le bogar nga pe na zala après na ekolongwa susu na fa na palais. Dans la fin, on a parlé de la coste pays à pour à la clip tant chinois longwe. Tellement que nous avons préparé pour bien moi ba préparé là c'est un yaka aussi puis on a trouvé en mer. Tant on a yaki moi ka ba lakini ya ba musique ndenge za ba 12 ba nini de ça que sous dans longo on a fait on a parlé. De temps présent bien philosophie idée ya ko sala orchestre. Na moi qui eza place à ma lampe tombe sur la continuer carrière nanga yango lelo pe ba tirer ba bleu monsieur Souya ya tout le monde na mona les sous donc lelo ce qui part une question ba biso elo ko recruter makasi na carrière na yo makasi ezani elo pas ça et ça pas si makasi pour regretter ne loko moko c'est trop d'humain mais danse na Congo nde elo ngana regretter pour na danse na Congo et ça pena na na dimanche penate nde to mona ba chanteur mais na mboka mususu dans ces en valeur
donc place wana nde sikoyo na regretaka mpena mwa mais nzambe akosunga mikolo ekoya tokopesa ngo kaka valeur yo moko omonaka nde tozalaka ti po eza mpasi mpo mona danser aza bapropre boye biso badanser tomitikaka kaka dongana danser na mitika ok toza mamo na miziki tant dumer azalaka tant claveriste azalaka donc esengaka mutu na mutu aza na bulo na ye fo koyeba kaka kopesa yango valeur mpo lobi mpe futa c'est ça. La différence ni to sentir entre chinois ou azak pemini ya bina filé na chinois azaki pa bakabo aussi ba la coste différence ezani na su na bongo te mama ndefu pe bimia dans na koli sagesse o nazala ngo lelo awa tam soupe na zaki na kuna te dans na komi pe moi kokola et puis ba avantage pe zali to dévoiler nyonso te na te tinene moi ta avantage pour vendre ba kare comme so mama na orchestre animateur na biso aboaka tiré végétal na pese mbote auto kota de geloko do ba kare penezo kota donc et mon saké non makambo bien kozala makambo bien kozala mais na longa pe na parler na biso na comment refutela mais ba côté kuna na zaki pe tolo bakaka ba côté kuna tam susu idée pe ya kozwa moi parler na musique ezalaki te mais lelo na koli na komi ndi na pas présent nga bina filé moi infrappé ça ka biso wana la confiance pe makambo na nga na bocha pe mera te karata mwa ndunda ta mwa nini et dakata dans le sens où ça va, merci vraiment à vous tous de nous avoir donné vraiment la chance de Yaroko Tabis Papa Nabino parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a besoin de temps vraiment. Yakola Nabiso, merci à vous tous et abonnez-vous vraiment massivement. Bien affilié à Sali Baba Sixé na Barumba Naye Baba Bebeti. Leur idée à Koubina, il y a chanson dansante Touane Yaki. Chorégraphie à Pesipa Nayo. Source d'inspiration pour Bim, ça va danser Bimaki Wanezaki. En tout cas, en vrai dire, dans le baboui. Chanson dansante tirée, ils auraient présent un biseau, bien affilé. Yem dans ça de début à la fin. À Salaba cri, à Pessio, au Salaboyo, au Salabou, à Salina Badas Naï. Biso to Yarara. Mais, bah, aider ils auraient. Pour Babylon, bah, j'ai un belé. Ils signent à Kaka. Mais, où est-ce qu'ils peinent qui est? Où est-ce qu'ils est? Ils ont. Et là, moi, ça, j'en ai bouté Manaï. Puis ça soit oriental, bah, tu au Salabou, au Salabou. Donc, tirer Salama. Il y a un projet qui permettait de projet ni au yomoko za na musalo utolo ba ko regretaka musala ni za vraiment na valeur tebe za la place na moté ba projet ni yuli na aussi ya na mona muso pour ba pesa bino le ba danser place où ils ont besoin mairie bon ma projet d'avenir les ara que faut plaisir na biso ba rappeler que ba danser ba za tous a rappelé na posa ya vivre tous a bien ba projet où na ko sa appelle le mo ko na ba la ça va mais ben col wana exact ba kobina na biso suka kana ba pesa pour nini vito to mona mboka makambo za limité trop ba projet za mais nzambe kaka pambola so nzamba liko pambola biso so ba pamboli biso nde osala ke moi mukitu bangwa ya osala makambo oyo isinga fait ça là tout le monde a merveille amado na ba clip musu bazobenga ye merveille ya pemeni ya fabrication makena bina place musu est-ce que le soki mutu ka sepeli pas joyeux qui le copine ezali possible na clip na ta on est possible c'est possible c'est impossible pour na obeta na kesa batu obeta na kesa batu soki ba solliciter les leaders que nous avons posa ya chinois na clip moko tel soki acceptant wala ngana ni loko lobate so ya boyi ok ça merci papa donc barmo va repasser en lettre faire na palais donc c'est ça non c'est quand on va poser question on a raisonné belé sur le loba batuni babi chinois réussite ya bien affilé Izadi Yanine réponse de vous réussite na Izadi ya respect azalango envers place à outil ya on dit ça la force na so tal musique ya Congo lelo ezara tout babo ya kaka place ya uta place ça que kilé ka voix na ye place ngo babo ya kaka mais yesko ayena banzela mo boke faut qu'on limaka pour ma bezala ka malamu bezala mais mutu azo ke ba ba oti akomisa na miso ba faut toujours kozongisela ba ba sincère wana donc ya ngo mona biso tout zwa lokolo wana pour tout utala ba orchestre batina bla mais c'est kene ko boya mutu tel you dey komi là ouais ezala ko
nga zo ndima nga ba danser tena komi ko ndima ba danser awa ezali na ba orchestre Pakabusi bando tindo boyana. tant soupe On d'aller passer, on d'aller passer Pakabusi bando tindo. soupe ba kabo c'était pour natama na ba orchestre on atangeli tant soupe ba kabo c'est ba Pakabusi. on est qui pena que 12 fois 12 12 souba boy le der yo pe le ka kuna boya kuna ba otamba mon esprit wenge wana lo bibi na vérité wana esprit wenge donc koloza moi j'ai rien à faire rigola ba nga batinda bino madness. Kuna za okay bongo kuna pena na buki kutata ezaki pena que soubi beti ya temps biso beto zongisa wa tant ezaki pena bongo mais à tout le monde éducation mon robot faut respecter leader ou à son orchestre pour afuta kabato faut respecter bato donc tout ça l'éducation moi toujours quoi comprendre comme malin petit au message et puis bien filé ba yokana vraiment bien tena vibrateur bino mo bolé kana TV boy ba vibrateur ba repeso suspension au fan ndako makasi et tant ça vous benga na pe ko ya ka lisuti c'est le vibrateur mbote na pesi présent vibrateur mbote place azali na orchestre. Merci beaucoup, c'était vraiment chinois. Directement de côté na rubrique na biso le prof. Oui, rubrique na biso le prof est la rubrique oyo nga posa kande ba na tanga ko ba artiste musicien invité na biso na cha ba ngo ba point sur 10 je combien. Parce que rubrique o to ça le non to ça bi. On tanga ko ba groupe yo tanga na biso danser yo c'est plani na groupe wana. On comprend les gens. Un petit pas au rançon. Danser na lingua chinois mingi. Ferrego Simbot. Yama do penande idol na ngala pese mbot. Christophe. Kama yesu na mona ramas la ngamo abina kana kumule za kita abina kana ndio no batongo sa clip mona ba stade balata ba ni. Yama baluka boyi. Babenga ke kita yebe na lingua de mingi. Danser ni yo bomona na ba orchestre. Na ba orchestre ni so mona. Orchestre ni mona ba koto danse koto chorégraphie ba zéro. Côté chorégraphie barra zéro non la moniteur pour ba tout babina na Congo orchestre de jebini ça va déjà parce là j'ai na bango ba babina c'est que il y a ma besa souté. Merci beaucoup. Petit à petit nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. On a eu vraiment une journée vraiment tellement chargée. Nous avons vraiment fouillé l'information afin que vous allez très bien informer Nakati et à Congo sur cette télévision. Vous allez vraiment abonner à la chaîne. Vous voyez informations en temps réel comme si vous vivez en République démocratique du Congo. Je ne sais pas comment vraiment dans cette émission tout retenir ni d'abord la carrière. Vraiment producteur au bord la yo c'est bon ngani na za be chinois dans la projet na ngabobu étaler biso non chinois to comprendre non chinois vraiment na suki émission a projet ko zanga mutu te mutu azanga ba projet mutu akufa avenir ezala ya nzambe to ba lo to moni ke za lelo to sa no mission mais lo bita mususu problème ko yelanga problème ko yela payo ko ya ka lo bina biso nzambe mutayebi ba projet za lango toujours si nzambe o senga ke yo faut arboui de to réaliser numéro de contact nous na mabango no mbala non peut ça numéro là nga plus 243 ya Willy Mouchen code Mboka 89 86 08 296 89 86 08 296 la pesi ba tout ba vi chance au tala biso lelo pour so bina tanga ba komba ba biso ba osilika donc bato tout ba otala biso na journal lelo ba mbotela bango ba biso ba passe bazali et ça na Paris na France les États-Unis et puis na pesi maman langa Brigitte il y a des anciennes danseuses il y a papa langa Defao à les États-Unis na pesi ba mbote belé famille langa Lisumbu famille Marmite donc bango tout ba mbote belé. Merci beaucoup vraiment à vous tous et surtout à l'équipe de Charme, mon ami privé, mon ami personnel, mon l'équipe bino tout mon l'équipe bino tout mon l'équipe bimba y on a l'équipe de Charme Masananga mo vraiment kasi na pesi mbote lui qui nous a permis de retourner à la place Montréal kitoko boye na kati ya je me retrouve ya maman Mimi Kumbi wana poso bima mabogar kitoko makasi bana nyoso poto betaka tour na 7e rue wana surtout nga je me retrouve pas maman Mimi Kumbi bima mama na bogar to sala wa ma benenge ni so kota ko bima na yo Mimi bogar kandi ba bana biblette moko ta ya panza bazonga lo lenge moko ta ya pa mama Mimi Kumbi azonga lo lenge akotaka au bima ka vraiment kitoko winga ko lo bani na pesga maman équipe de Charme ba mbote belé mon changu ya solo babi côté pena mutulu na ela la changu donc mais côté pena makambo ezaka pena ke moi nzimbo ebimaka et
papa maman Mimi Pungi charge ya Congo charge ya beauté maman Mimi place to répéta parce que cadre on est allé au moins que mutaka propre mutu mbongo na pene sala makambo OK ba tufuba ezala bien tala place to répéter la propre sur ta place donc bana tout ya poto soko yé kin adresse ça moko avenue Venise yolo médical soko mika kota bonde ko tunika na luka maman Mimi Pungi ba charge mboka déjà bon benda beauté nenga za na poto. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement.